ça famille soni. Bon côté ya ba parents ya Martin. Pour ngai na monaki eza ndenge te papa na mama tangu mususu bakoya ko conseiller ndeko na bango koya na kobengisa cameraman koya pona kolobela makambo oyo etali mwana na bango quel que soit bolingi mwasi wana te quel que soit bêtise tozo ya étape par étape parce que lisola priska oyo eza na ba voler ebele. Donc ngai personnellement je parle pas seulement de Priska mais nazolo bali solo net nga na yaka na ba triste réalité na masolo bat ba benga nga pona batu na loba. Donc nazui nga na tirer vraiment leçon on a ko memela bandeko nga ya miss de miss awa bayoka pe ba tirer leçon. Donc tozo basé na kombo na ete mais tozo basé nde na lisolo na ye po ekomela ka batebele. Ba papa boye ba kobomba bana ba mama boye ba kobomba ba famille na biso boye ba kobomba ka bandeko na biso ba famille na biso parce que tant yo oye bo sali makam na bino tant boye na réseaux sociaux donc eza à la portée de tout le monde donc mutunyo nyoso akoki ko ya aloba o akoki ko loba likolo ya makambo wana. Martin aza mwana mukete normalement aza mukolo po sala lelo alingi ko sala soki esimbi asala ngo c'est bien. Ce qui est na moyen monsieur ya ko lobela ye to ya ko punir ye to ya ko gagner ye ezaki réseaux sociaux te papa mama nande ko na biso titi. Mais na maloba nyonso eloba mi papa lobi alobi na kanda o nyonso alobi wana en tout cas lobi makambo minene. Parce que to lobaka ke ba parents na biso bazanza bazamba se. Toza ba touti na ba famille o eza ba famille africain, ba famille africain eza na makambo ebele. Papa ko hotel maliboso micro to ya caméra abandi ko silikato lobi makambo ko loba ezalaka pe na ba papa leki na ba noko na biso ba famille o pe ta mususu ba kombata ka bana bana na yo to o pe ba luka ka bana na yo ba mona ka ke yo bana no ba bongi bango bana bazo bonga te tangu bango nyaso na bazo yo ka maloba bino bozo leka na télé bozo loba o boy bango ba ko profiter ba osani ba ko kota na sima wana ozo mona bofa mwa roli masamba bako iko kota na sima wana makambo réseaux sociaux eza makambo ebele il faut ko yeba ba famille na biso tango bozo memango bongo boye bake eza na ba cousin ba mama na biso ba noko ba mama na biso ba nini o misupe ba sepelaka na bana na yote ale yo oleki na réseaux sociaux obandi ko saka obandi ko loba ko saka te mais kosilika obandi ko loba pona mwana akomona bolamu te mwasi na ya kobota te. Et ça, la bande de commission ya famille bazoyoka, yo tango fongoli porte comme parents. Bango barosani bakokota. Tolobaka ke ba parents na biso baza banzambe ya se, c'est vrai. Ba parents na biso baza banzamba se. Mais ba parents na biso lelo Martin aza munkola aza mona mukete. Soki pona ko conseiller, to soki pona ko lobele ezo simbate, ezalaki penza importante ya koya nango na réseaux sociaux. Mais lokola esi eye, nga nazo senga na bandeko ba arrêter na bango papa mama, ba arrêter na sœur Titi, ba arrêter na bango ko sala ba direct parce que eko pesa nango elo côté parce que d'une part ezo sala lokola ezo salir famille, d'une part bazo salir ndeko na bango oyo aza mukolo ayebi makambo azo sala. Soki to longwe wana toye sikoyo pa Priska oyo aza comédienne balobi ke alingana kina Martin depuis Martin azaki na libala bazaki déjà moi sans mobali ti ndenge eko simba te na libala ya Martin parce que bazaki déjà na mes attentes dans moi na ye ba eko kabwana du coup Priska sikoyo azui place ya bon moi si ya première dame eza na problème te sikoyo na kati ya première dame oye kokuta ba makamo nyonso zolo bama parce que moi si wana oyo avanda kana libala oza kana poto a soigner déjà na ba belle famille na ye a bongisa déjà relation a solola na ba papa bokilone bien a tindela ka ba papa bokilone e mbongo ko a tindela papa bokilone e mbongo donc explique non produit a tindela ka papa bokilone e mbongo ba mama bokilone e mbongo donc a soigner penda bien. Donc d'une part pe otozo lobake ezate ka sombi bolingo na mbongo ezake a soigner ba belle famille na ye. Et ça appelle les sons qui tournent au yopoko yukozwa, toza batu, place au tokoti mabala, et ça canale haut et les bas, mais ce que ça n'a qu'à na moi quelques personnes au boebi pe ko solo na kata couple, na kata ya belle famille na yo côté moi si to côté mobali, au moins na ezatan sur na ba problème au boboza na ontam sur na foyer, au moins que ba belle famille na ba ko telema ba ko lobela yo, ba ko telema ba ko kotela yo. C'est vrai que ne ba ke ba seme ki bazaka ka ba Angela Minu, soki mbela Minu, boy wana, mais ezana ba seme ki mususu o mona ke o ya za biso, ayebi ko vana na biso donc na ka ya problème même nande ko na biso bango ba ozawana
pona ko bundela ye yango moni eloko esalami pa ya famille ya Martin bazo bundela belle famille belle sœur na bango mwasi na bango oyo aza mama ya bana misato siko problème na ke siko eza ya Priska omoni Priska ngai na ko loba papa elikambo ekomi Priska bonsoir à toi migra eloko ko na ko loba Priska omoni na départ na vie hein soko zo sala likambo ko bo na départ nango eza déjà malamu mingi te et c'est là ko reculer moi muke sima c'est vrai que eza makamba bolingo moni bolingo ba pekisa ngo mutute bolingo ba pekisa mutute mais loko eza déjà libala o ici et komi déjà libala to rosala ka ke to conseiller parce que to ko pekisa bino te po eza bolingo ba ko pekiso ba beti yo ba gangeli yo mais motema na yo eza ka ke il faut linga ka garçon na mingi pe ba vana na ba garçon na ba basi na bango o famille pe tele me pekisa ti lelo ba koma libala mais ça na ba bolingo mususu soki départ déjà za malamu te donc ça sert à rien au kena otina suka parce que ben inconvénient nango e kozale belé makambo e komeli Priska ezola kisa elakisi pena ba sinya malamu mingi te soki aza mwasi oyo ngai pa nanga na loba ke Priska azo jouer eloko moko tant mususu ayebite mais il fallait jouer sagesse ya bomwasi na sens nini famille mobali bazoboya eza na batebele a ba famille mobali pe balinga yo te obi combien de personnes ba famille mobali pe balinga yete penda donc balinga yete mais suka yango ba yo linga ye musu pe ke balinga yo te mais yo mobali na lokola déjà kaka linga yo alingi yo donc amona ke ata ba dusu ba yebisinga don yo kate na lingi ka yo yango zo comme est-ce que Martin na Priska donc ba parents na ngata balingi yo te balzaka ba fanatique ya mwasi na nga wana po baza ba parents na ye bazolinga ka nde mwasi wana o mama ndako koko Gucci kuku à toi aussi ba papa na bango papa ya Martin balingi kaka nde mwasi o aza na Hollande mama bana na ye Blandine mukoko motema misi chef ya kuku à toi aussi donc ba mama ba parents ya Martin bazolinga kaka ndeko na biso mwasi azaka na Hollande mama bana misato wana mwasa Martin mage bakabwana bango balinga Martin azongela ser na biso wana parce que ser wana ayeba ki kosolana bango asolana bango bien bavana ka tellement bien siko ba mona Priska oye ko tia trouble na foyer ya batu et ça la ke bazaki na ba problème ale ba ko découvrir que Priska zalaka na kati ya foyer wana aza kwa makangu aye azotia sous trouble ale bango ba yeko kabwana ale siko ba famille wana lokola bazaka bien na belle sœur na bango babi non biso il faut to protéger yo biso il faut to lakisa Martin ke biso to lingi yo bati mususu to lingi bango te yango moi ba yaki na réseaux sociaux ba lobby o ba koka ko loba mais siko tant ba loba ko nezaka pona ko protéger mais elo ba salaki mabe siko Priska yo eloko yo koka ko sala les années pour Martin siko a comme un problème na ba ndeko na ye Betty Cass bonsoir à toi Martin siko a comme un problème là ba famille na ye ba parents na ye pena titi wazaleki na ye ba comme il a ba problème makasi bazo swana makambe belebele mais Martin pona zol ba ke ba parents na ye quel que soit bazo ya pona ko tia ba problème na libala na ye ba kotika kaka ba parents na ye mais titi yo kokota makambe nanga mingi te po yo ozalaki pena libala okabwana na mobali na yo ozonga pa na biso na lopangu na bana 5 yo koloba na ngai te po yo ko décider pona vie na ngate ponga na za yaya sikoyo na famille ya ba Martin aza mwana liboso papa Bokoto si je me trompe pas le nom papa abota bana 6 ndenga bona sola ki lobi na titi o azali leki ya Martin titi o azoleka o yakoloba o azoloba leki ya Martin o azoloba wana to sola ne lobi alobi ke oui miss na koleka susu na directe na koleka susu na sala émission te parce que famille pe ezoloba na ndenge to soina yo c'est vrai na koleka lisusu na directe ponga lobaki okoleka na direct to okoleka te habité ndenge bo pesinga conseil nengo lobi na lekate po esala bien o to sto lobi nanga bi oui o bolobi mais nga na koleka quand même na direct pona meka ko éclaircir bi oui loba na batuke il faut to yeba ke biso papa aboti biso 6 toza 4 filles et 3 filles et 3 garçons. Papa ya ba Martin abota 2 enfants libanda avant akutana na maman. Après na 4 enfants après nde ezana maman oyeba papa na biso Martin. Donc Martin za mwana liboso titi aza oyalandi Martin. Lisolongo eza bongo na baleki na bango mibale
moko abala na ye baza na bango famille moko ya bien sûr ko mona papa nenga zoloba baza vraiment famille moko ya bien bazokelela na bango te mais loko kaka bazobeta sete bayana bango mibala na mikolo bango basokipa na bango pena na makambo wana te po eza makambo ya ya mama wana ezaka pona mama te mais basokipa penza te ke kolandela ba genre makambo oyo bango baza na bango batu moko babotamaki na bango na village ya Congo na biso kuna eti ke ye azobundela ye na ye titi abi azobundela ye na po aza mwana mama na ye po alingi ye na mabete parce que akomi déjà na bana ebele ye aza na ye mobali ndenga azotambola bongo azomona komi lokola mbwa muta ko zongisa ye na ligne eza kaka ye moko mwana ndeko na ye titi mwana mama na ye yango amema ye likambo yango bongo nga bi oke problème ezate mais siko nga lobi tala Martin ayena nda omoni mobali omoni bolingo ezelo mobwe ndeto lobaki bako beto bato ebele babeta bon pona mobali babeta yo bagangeli yo bakati yo basuki batumbi bilamba no babi garçon wana te mais yo lokola eza makambo motema yo bitenga ka garçon wana eza na batu misusu mobali musu babiseke mwasi wana te ya bitenga ka mwasi wana siko yango likambo ezo sama pa ba Martin bango bibale pona koloba nanu kisite parce que bilo bolingo nyonso za nango kisite mais na koti na kati ya ba vie ya ba Priska te pona kati ya théâtre buzobe zebele ba fille ya théâtre bazana buzoba kosakana te ba garçon ya théâtre bazana buzoba kosakana te tozolo ba bongo po eza groupe de gens parce que biso nyonso tosala ba bêtise mais tozolo ba bon parce que bango baza bato ba yaka na télé donc koya ko pesa biso matéa donc d'une part baza bato mo se comporter bien mais pour ces temps ici bato ya théâtre ba komi na ba rapidité ba komo sa ba bêtise moko oh il faut to telema pona ko bablo muso il faut ba arrêter kozala vraiment honnête sikoyo toyebi ba fille na ndenga Kinshasa ba koma soki ozi muto ya poto o mona ke po batela muto ya poto mingi basala nini ba kendaka pa mama moko boye po koma système balongoli kombo ya kisi to balongoli kombo ya marabu e koma kako ba mama o babane kotali sarabat ba maboko na banzela bango nyoso bakota na l'église bango nyoso bakota na bandako bakoma ba mama sokolanga ba banani oyo batata talisa banini bato akini mingi ba fille mingi ya Kinshasa ba fille mingi ba garçon mingi ya Kinshasa bakoma na système wana vraiment ya mama sokolanga papa sokolanga nazana mwa mutanga moko mwa prophète nanga moko ala de la rangai en tout cas boye bango na Kinshasa vitesse koma makasi donc du coup soki fille moko boye azui moi garçon moko ya poto il faut ba papa bochango na mutu mwasi wana aza capable ya kokene kolukela ba biloko mususoki aza mutu abanga nzambe te mingi bazana bazokene pa ba mama sokolanga akozwa mutu mobo ya poto yo azotala kuteke yo ndongo zawana oza vraiment mukolo oko kozape na mwasi na poto mais ya otala mwasi na yote ya zotala ndeke yo ekolinganga donc akolinga pe a se laisser faire te akokene ba mama na bango sokolanga bochango na mutu ba fi ya poto ba tonto a poto na Kinshasa vraiment ba mama sokolanga ba koma ya kosakana te donc ba mama nyonso boyeba ki banganga o ba mama mbikudi ba kombo changer comme mama sokolangai mama talelangai prophétesse prophète nangai et comme bongo donc il faut être vraiment prudent il faut que la prudente makasi mingi sikoyo tango yo mwana poto ndenge ba famille ya Priska ya Martin balobike Priska ndenge batu bazo bababike Priska akoyi kobala na mwasi na mwana bisote azana famille moko ya pasi Priska ndenge azawana azana famille moko ya se baza baluba mais bango mo ba démenti babi bango baloba ibongo te mais ezo kana pe bongo bon siko soki to tche le quoi que Priska azana famille moko na se tozo tcha pasi ya Priska te bon tozo betali solo bien famille ba Priska siko fille mo we ndeti bato ba théâtre wana azomona ke déjà famille na ngai ezabwe ndakuta na mutu mo ya poto toka ba fille yango ya Kinshasa nde bazaka ke akuta na garçon mo ya poto ausani ntango alingio il faut luka oya yebi nzambe to banga nzambe to ausani aluka kanga yo aluka pena il faut sokola na ba mama na ba sokola ba fille ya poto kutu awa ebele ba okita kin toza na émission wana o ba okita kin pona ba mama sokola ba papa sokola na yebi pe bandeko ebele ba osalango awa na poto na yebi bango na yebi bango tala niveau kutu ba fille ya poto ba olongwa poto po ke kin pa ba mama prophétesse ba papa ba prophète ba okene pa ya ba mama sokolanga bongo bango mona Kinshasa o esika ba vandi pena na gambela moboe ba otekelo pena mwa kisi mobo ezakala ha ba otekelo mwa kanga papa mogo boe ba otekelo $5
siko ya kuta na garçon mobo uti poto garçon wana atiki tanya na ndaku aye oui papa Roli Masamba bazo sala ngo trop et sala mama kasa ko sakana te wana nyoso wana po mata talent na balangage na bango wana nyoso wana ka po za fille wow wana nyoso wana po azala fille ya iPhone ngolu fille de grâce à bi famille à matin balekisi o e komilika mususu oui donc ba fille wana baza capable na osala nyoso siko tango kuta na yo muntu uti poto oye tango yo uti poto oye okuta na fille moko boye fille ana osani tango bolingani osala nini oye abanga nzambe te olingani akanga yo tango okanga yo wana poani polobi obala e polobi obimena poto po ba réalité zebele eloko yo ko sala te mutu muso ko sala ngo ko bateke miso lo ba makabina lo ba makambo na yebi nazana ba histoire abatu oye komela bango bongo na yebi yango très bien na yebi penza nazana lisola mutu avanda na poto na Belgique makenda kin ake ko kutana na mwasi ya théâtre na bombi kombo mais ya kenda kin ko sala makambo ya business na ye alobi na ngai miss na kenda ko sala business na nga mais na kobi na kin comme to solo na mama moko ya théâtre mama mo be ko ya ba cool wana ya théâtre o bino boko penser mingi za ye wana abilo kwa to solo na téléphone obi kele na kekin na ke ko sa makam na nga construction obi ke to linga na mama na nga kende Kinshasa ya 1 mois mais na vana na Kinshasa 6 mois mère wana obiso to totalaka aza mwa tolo wa mwa poitrine wa mwa courageuse boy akanga ye na ndaku na eba vana 6 mois akanga mama na biso wana ya théâtre akanga tonton na biso wana ndeko na nga lera omona video o ayebeloni na oloba akanga 6 mois na ndaku na ye tanti wana ya théâtre akanga 6 mois na ndaku abi asokola nga makolo asokola nga matoi ona mona pa mwasi na ngati donc akanga ye siko to yebite soka akanga yo na ndenge ya tendresse c'est bien soka akanga na bolingo solo c'est bien bongo so eza ba bolingo oyo ya mama sokolela nga pona koloba bino ke esala maka mutakendaki 1 mois akanga mikuna mama wana ya théâtre mère wana obino boyebi akanga 6 mois na ndaku na ye na bolingo donc abos abina bosana na bana na mwasi na 6 mois na moni presque na komi na 6 mois na yebisi moi tantine wana ya théâtre wala mère wana ya théâtre na yebisi ke il faut na zonga na tiki bana na zonga après na koya lisu Kinshasa abina bondela ende tsala ke na zonga poto mais soki na zonga gite soki na zaki na kin nde atikala kuna pona koloba kezana ba fiyo bakangaka mibali ezana ba fiyo basokolaka bato ba fiya kintia poto kuti bazokita kin ba osalango bongo oya Kinshasa bango mo ba chef nango eza bango nyoso te mais ezana certaines filles na ba garçon misusu o basalango ba olinga pe basi na bakisi bazotia ba likasa na lolemo aolinga mwasi na se ya kisi eza makambo kala mais lelo ekoma lisusu makasi mingi donc pona olobake soki na longoli ke Martin na Priska balinga na bakisi na ndenge ya bomoto boye bolingo eza eloko moko ba mekango te nga même na lobana mutu nga tozala na awa okomeka bolingo te o na ke meka petite wana yo ye pa petite wana oki o draguer petite wana obi na ebonga la otika mwasi nga pona ye papa bolingo ba meksango mute okokende kuna okutani pena ke na mwasi moko boye motema pena do aosalo ba makamoko boye donc atakutu donc obosani ko nene frère na biso obosana ki obosani okay penza ti okay pe obotisie atakutu nde toloba ke bolingo ezali kama motema lero oya ko comprendre on lero ko zonga mais kuno sobotisaki bolingo bo mekisango batute l'infinitif et jiva simba bolingo ba mekisango mutute po ekoza na circonstance moyo ke linga mwasi libanda yo kancho kwa ke na kera na se détendre kana se défouler moi petite nanga mobwe yo lingi petite wana ndenge ka ke mobali alingi petite wana mais ce que ce petana la kisio makambo minene to soki petite wana ke ko simbisa wana ba mama soki nini soki nzambe te mobulu bozonga kasima ma soeur Lourdes Anaël alobi bango nyoso te ba papa pe ba exagéraka kofinga basi ya ndaku bla bla kofinga mwasi kofinga basi ya poto ba papa lokuta ba papa kofinga basi ya poto ba papa lokuta bon ba papa ba finga basi ya poto so na comprendre ngo lobi baza ba lokuta c'est vrai bango baza ba lokuta nazo linga to beta plus lui solo wana ngana yebi ke baza rappel lokuta na yebi bien ma chérie ko banga te na yebi très bien ba lokuta ba papa poto
bazal ba escroc makasi mais to sunga bango toko sunga bango po baza mibali to sunga bango toza awa pona opesa na ba conseil toza na pona kosola au fur et à mesure muke ba ko changer to yebi ba papa poto baza vraiment bazo kosa makambe na ba fi akini tango akie kuna nde tozolo bake mobali ndenge mata kendaki balingana kina Priska balingana na théâtre après o sala ke kuna libala na baby bakomi na Priska to opekisa bango ndeni po niveau bake musika mais ezali kama motema moi to pekisa ezate mais to ko pesa quand même conseil nanga ekoza leloko moko ya Priska eloko mo foyeba na famille ya batu bande ko bozwa conseil yo na famille ya batu yo za mwasi soki ba famille ya mubali na yo bazoyo kanate bazo swana pona yo balingi yo te ndeka makamnyo swana ezalaka après ekoma nini po Martin alingi Priska parce que na monaki interview mo basali Martin azo pe sala penza ba azo en tout cas azo pesa pena mwasi ne ba valeur genre ke na lingi mutako pekisa zate mutako ponelanga mwasi azate OK to ndimi biloko wana siko tango mobile linga mwasi boye makamonde za biso le to convaincre mobile le ko koti pe na via mobile wa mona kake mwasi na ngai kompe mobile soki akoti na via mwasi azomona ka mobali na ye do akobe na papa na epo na mobali na ye wana to ebiango mais siko eloko nga nazobeta sete na biba mama bandeko nanga basi tozala kama yele tango mobali no azoya ko ebiso makamuke titi ndeko nanga kutu wana ndeka za wana mobali kuta vana ina ye akabwana pona nini po yako ekoloba makamnanga ye kutu ndenga za wana azaka leso pete nga kutu ndenga zabwe bana na ye ngamna sokipa na bango makamebele yo osala nini ozo yo kamagre boko finga po ezala rapeke to finga rape bandeko na biso na mibali na biso to finga rape bandeko na biso na basi na biso mo pe to tonga bandeko na biso na basi na biso na mibali na biso parce que to koma reloko moko boye makamonde ezalaka blandi penza pa jiva blandi penande ya lobi boko nasimu koko penza akoye ko sala boete entre biso na ba foyer na biso totonga kape moto lobi pe pona bandeko na biso mais yango la kisiteke tangu tozo tonga bandeko na biso ale yo ye na media yo ekoloba ke yo titi bomoni place on azomona ndeko na biso Priska mabe yo titi okoloba po ani okabwana kina mobile na wana za semeki na ye OK aza leki ya mobile na ye akoyi ko manquer du respect mais entre bango na bango mais ko yana ngo na réseaux sociaux po na ngana monyango eza mabe eza ba erreur eza ba manque à sagesse o à jouer parce que tant mususu ayeba kite akoyi ko yana ngo taloba yo titi yo po kabwana mobile na yo loba po ani yo kabwana na mobile na yo yo ndongo zana makabino penza ndena vai na otala bino na za zoba te na komema bino na justice bwebwe bomoni place wana sikoyo eloba mi mabe parce que ya kokaki quand même ko garder silence wana bokoyi ko swana en coulisses mais okoyi ko yana ngo na réseaux sociaux te po biso ba oyo to moni déjà ndenge famille ya mobile na yo deux fois ba ye na réseaux sociaux pona ko koloba makambu na yo ke balingi yo te bakobala yo te yo bongi na Martin te Martin za na mwasi na ye to moni yango famille moko ba jouer bien te famille vraiment ba jouer qui bien te mais yo il fallait garder silence au banda qui nango ndongo lobi il fallait continuer nango il fallait pas oya sous na réseaux sociaux vandi boy ozolo baké o ko porter bango plainte nengo zaba titi wana kutu okabwana na libala o sali mabe Priska omoni nenga oloba tangu ndeko na ye Martin zobeto masola titi na bango nenga zobeto masola papa na bango esuka bino na bino mibale esuka na bino mibale na kata ndaku na bino na kata chambre na kata ndaku na bino soki esuki bongo te ebimi libanda boko ko swana entre bino na bino boko swana titi mais oko swana na ba papa bokilote mabeli suso sali oyena ngo na réseaux sociaux ovandi na kids pona olobake oko porter bango plainte yo titi o sali boy côté wana o renverser côté wana obimi vraiment femme insensée toko sala rababiloko wana te tozonga sima toko sala rabongo te bo comprendre ndeko na biso asali mabe place wana siko papa ya ba titi ya ba Martin esika siko maloba siko akomi ko loba ezake alobi ke afingi biso alobi akomema biso na tribunal yo kanisi kuna na kosamba kuna bako ba papa wana bango pe bazana bana na bango bapekisaka bana na bango makamu bango kuna bolobani okolakisa biso yo kosaka na titi na nini donc ekomi kosala kwa bakomi koswa na internet pona titi papa lobi yo komema biso na kosamba bomoni place
bokei. Siko, est-ce que mariage wana vraiment, eza na maloba malam, to eza béni ou pas? Est-ce que eza eloko, il faut Priska wana a continuer kaka kovana na libala wana? So ki Priska continue kovana na libala wana. Avant na komi kiti ça. Parce que ba parents ba koyi ko boya, mais mobile no so wa ndimi yo. Andimi yo. Mais eloko yo ko sala jouer sagesse. Jouer sagesse parce que belle mbandana o azana poto, soki bazo kotere ti lelo, c'est parce que ayebi ko vanda na ba belle famille na ye. Mais yo siko soki osali la tête o sala la tête wana ngo ya na ngo liboso yango ezo sala mabe. Ezo sala mabe. Siko bino bato a théâtre bokena réputation mabe parce que makambo komi ko sala ezo sala bien te. Soki tozo tala bien bokoma oh yazwa ki mobala mutu boye. Oh yazwa ki boye. Oh yazongisa ki boye. Non. Bato a poto mingi obo utaka la no, eza bango nyonso te mais ba papa mingi obo utaka na poto mingi bobo ya na bino bango bazaka na basi na bango bazana biso basi na bango. C'est vrai, eza na ba couple mususu mobali moi ça zo se comporter mal azo bengana mobali azo bwa kabilamba to baki to sola ba masolo wana toza suna posa obengana ba papa to zora bilambo bwa kalibanda o sala boye ozo mobali to comme ça mibali lokola batu moko te ke bazanga batu. Non. Baza ba être humain, baza bi bali na biso, baza ba chéri na biso, baza ba copain na biso, to tike la rabango place na bango. To tike la système a biso, to so rabilo ka mibali, to bebani to boaki, to zo pesa éducation ma bena bana na biso. C'est vrai ça na ba papa misusu na mabala na bango vraiment rien ne marche. Ah wana o kabwani na mwasi na o dans la miable, bo kabwani na mwasi ata dans la miable ou pas, bo kabwani na mwasi après que ko ça la vie mususu. Et l'autre senga ndeza rabongo. To boya rande o vai na couple, quel que soit ma bena malamu, po eza libala babongisaka mais yuno bovandi eza na batu mususu bovandi na libala, mabe moko ya malonga ya mabe ezate, ezaka ke ben incompréhension, mais papa yo oza kozwa déjà lokola bokoma otala soki ba théâtre. Papa yo komi soki bo swadi na mama otali théâtre ozo se soulager na ba fille à théâtre oso kanga de ya mwa mutu na omoko neti tolo ba kwa Priska tolo ba lokola o nanyo yo ozo mwa Belvi na yo Belvi kuto batute kuto batute te parce que bango nyonso ba ka batu mais nazolo ba plus kombo ya Priska izate ke papa ko bo swani na mama na ndaku ale ok ko tala ba théâtre omoni ya mado omoni sima ya mado okomi osala ko ke okoma kwa ko bunisa mama na mado spirituellement Jacques la linga ye na sepela na ye esali boye yango te bongo tozoboya lokola martyr ba dede ko tala théâtre ba linga na plus ka partie à théâtre et ça là que nanda busoli ba swani na mwasi akia vandi na chambre pour tala chérie na aluki théâtre mo boye ma nani Priska zana kati auta la chérie na ye donc amona mwasi o eloko pamba zoka na libala pe ba matate zanga ate na libala na biso ben compréhension pe zanga ate ba eba ko bongisa mais soki déjà sokoti troisième personne au moni na libala eza bilo mo eza spirituel eza na mutu soki boza deux personnes boza na mabe bokoyeba ko swana na mabe wana boyeba ko bunda kita mata zonga oza na place okele to bite oza mwasi na nga na vani kaka na za mobali na chala se mais soki oyebi déjà que troisième personne azalaka donc eza ba blo mususu okoma na bakanda mususu papa oko supporter ontembala moko obimi na yo oki ova na voiture oki oswana na ba makangu na yo so mona ke ozo se déstresser to ozo se soulager ozu moi chérie na omo no bengiye mutuna théâtre otala ba théâtre na ye omo na ngo bien ezake papa yo okotisaki déjà eloko moko mabe okoti déjà troisième personne na ndako yango na ndako sikoyo ekomi koswana na kobunda ozo ko maîtriser ngo lisusu te donc du coup okomaka mutu akanda omo no kiti na se omo na musala na break na ya musala na pause ozo sola na plus parce que troisième personne déjà zalaka ozo comprendre sikoyo ba genre ba papa o nazolo ba genre bongo tango komi na troisième personne o nyoso ba lo bananda omo na o mabe Bio bokoma ko kene Kinshasa bolo bagana batu ke biso ne tozana basi apoto ba impoli basi apoto ba yoka kate basi apoto ba lamba kate basi wana poto ba yoka kate ba impoli ba finga ka ba parana bino kasi na ba oyo bozozwa ka ya ba théâtre to ya ba ndeko na biso basi bozwa un jour oluko bengisa okoma ka mwasi apoto bango kutu bazoya kutu na pire Bazoya kutu na pire, ye kutu koyoke la ta mawate po azoya déjà na objectif.
Kena zule ya mutu nanga kuna le asali salio atie bo mwasi na en place l'air azuyo avandisio penza tant yo motema siko ko mo babila na ndako kuna olisu ko comprendre te ko na ben compréhension mo ezanga mutu na makolo tant yo ko bengisa mwasi wana l'air aye akokoma peka mwasa poto bo biso botama na poto ebele pa babotama na poto te babotama na Kinshasa tant to ye awa neto ko koma basi ya poto miso bakoba basi ya poto pona comportement pe ya mibali na bango ba papa na biso bozo kosaka bozo baby saka biso bozo stressaka biso ale bino bokena na Kinshasa bokena kolingaka ba fille ya théâtre kaka ba fille ya théâtre te me ba fille kaka tango ke kolinga fille moko boye tala siko ben inconvénient tala siko ben inconvénient siko yo fille siko yo tango yozo swana na papa ya bana ya papa na bino na famille na bino po ba boy na bango ye aleki siko liboswana abani siko kolobela tata na yo ke papa na ko mema bino na ko samba na ko mema bino na justice mais kasi ye pas à moi c'est à Kinshasa impolite poso ezaki biso bato sala ke bongo ba basi apoto ba impoli babanga ba famille na biso te babanga ba ndeko na biso te ni te kasi ye pe o asali pesa ka impolitesse bongo te coucou la famille Gloria Charlina détail abi vraiment dame de cœur abi somo yaya ye pasala kikaka ki mwasi ya Kinshasa bango pe bayaka bakoma akutu ba impoli makasi bozonga asime ba papa tango bozo sala ba biloko ndengwana bozonga kasima esperato mayambu bozonga kasima parce que bino ba papa bozo ke na Kinshasa bino ne bat bozo kitaka basi na bino pena na se ba mama bana na bino ba fiancé na bino bozo kitaba na se po yo ke Kinshasa papa oke Kinshasa kuna roli masama mon beau-frère à moi oke Kinshasa ozakana mwasi na ndaku oyebi bien ke eza libala parce que na ba vie na biso même bande ko na biso toza to soit na rakuti na ba papa na biso na ba mama na biso to soit na rappel entre nous le frère et sœur le ya makila moko et bon ce qu'on a mobali bo so na tendeni bo yebi ke na ba couple na biso tant to vandaka place ba tumba ba vandi ba swanaka place ba camarade ba vandi ba discuter ba swanaka mais ba papa na biso moko comme boko misa ba troisième personne na mabala na bino bokoma lokola ke obosani ke place to vandi ma incompréhension ko zala mabe ko zala manquement ya respect ko zala mais loko za la troisième personne ozomona ke biso basi ya poto omona biso deja biloko pamba basi moko ba impoli omona mama o ya Kinshasa obosa ya Kinshasa wana akokoma pe fi ya poto akoyana mama na impolitesse soko za muta otimba tika to bunda na biso awa na poto siko bino ba papa lidi to ya bima wa trop bonsoir à toi siko yo ngana lobi boy ba papa siko tango yoko ti troisième personne oyebi ke incompréhension ezanga raté oyebi yango très bien mais siko lokolo so zwa de moi chérie na moi makangu na moko boye siko okomi nini okiti na kin osombele ba deo ba parfum okepe na Kinshasa boye tant musu famille mwasi okotala te okomona te okokipe bango kutu ndengo okipe makangu te makangu yele valise otie ba deo ba bilamba ba tati ba bilamba ba Primark ba H&M okutu tant musu ba papa misusu tant musu asokipara na mwasi na ete otika ka mama sisa ba charge na ye moko bana na ndako mama mta sisa ba charge na bango yo somela bana basket ya 80 €, ba 120 € na pasi mais yo wana loko sali voyage au Keneki bo keneta so mona moi mabele na bino bo sombaki bo kene moi ba camion na bino conteneur na bino kitaki mais osala valise na moko o bongisela ke moi ba 2 à 50 ya 1 €, ya 1 livre, ya 2 livres osala pe na valise bien tango keki ba famille moi sikuto o gâter bango bongote mais OK wapi OK o gâter copine tant OK o gâter copine allez au falo va non na maloba nao créer na makamususu pour na respect à moi si na yo pour na respect à mama ba nao OK kuna na Kinshasa oh moi si nanga impoli moi c'est un zaka impoli à respecter ba parents na ngate moi c'est un kunde azana benga na ba parents na ngate moi c'est un kunde ngazawana mama na ekutu azaka impoli papa na ekutu azaka impoli moi c'est un kunde azana abenga na kangai abwaka bilamba na libanda asala ka boye ma papa moi c'est abwaka bilo no libanda po osale lote ovani no kana kiti to uti musalo ye mama zu bilamba bengani. C'est vrai que nazo pesa nazo lobate nazo encourager ba mama te ke bo benga na ba papa ba mama to boya kama kamwana na miss de misa ko benga na ba papa mais nazo lo ba papa oyo ba mama kutu ba benga na bango te pour incompréhension ezalaka pour makele les angaka ko benga na ba mama ba benga na ba papa mingi ezaka ke pour aloba ke
tika ngai libéré ngalo tika ngano na vanda nano eza ba sansa bongo basi o babenga la ba mibali ba police ba mbila eza mabe ko benga osoko ko benga mbila tant soza ke mobali alinga chombeli to azo agresseur kia boma yo to kanga yo to nini wana eza self defense pona komi batela wana ubengi mbila na o comprendre o ba papa mususu nde na o kali sola ndeko moko mobali na ye tellement ko sona na mwasi mobali na ye a se parvenir ko se déshabiller ko tika la mutaka la liboso bana akoma tina ba niveau wana eza mabe na miso bana yo ko tika la mutakala te o benga o tika la mutakala liboso bana po boso na mama wana mama akoko benga mbila pona ko prévenir po eza mabe. Vous comprenez? Oh, mobile a aussi violence, na ba jam so ba violence, o ko benga mbila wana eza problème te. Mais entre ba ko so na biso, ben compréhension na biso. Oh papa Zwimbanda, o asali boy. Yo bani ko benga mobile mbila wana penda kitoko mingi te. Donc tozo beta li solo to tirer les sons na makamba ya Priska, mais eza tellement important, faut to tirer biso nyoso na basi na mibali leçon. Sikoyo mama o babenga na mibali wana nde eza kitoko te. Mais ba papa na basolo mususu nde tozo ba soki eza ko swana, to eza ba nini. Eza nini o mama sala ki comportement moko mabe yango te yo okende kuno ke fingela epona mwa ba chéri mo boy ozuna Kinshasa alozolo ba ke yende ngazana azen poli ba famille nga balinga kayete basala boye oki ofingi mwa sotongi to mwasi yango mona ba komi ko sala ba TikTok ba komi ko sala ba snap makambe bele basolo bela bino biso basi ya Kinshasa boye bokomi ba papa ba komo ko tsa biso suna guerre na bande ko na biso ya Congo. Na ba ndeko na biso ya théâtre, na ba ndeko na biso ya Congo, na ba danser na makambe bébé, c'est parce que ba infidélité ya mibali na biso nde ezo créer makambo wana yango basi ya poto bazo si la respect. Basi ya poto tozo si la respect, c'est parce que nos maris, nos fiancés bazo kende Kinshasa, bazo kende pla bimi libanda ake ko tonga yo, ko finga yo, ko loba ke bozana procédure à divorce alors que boana procédure à divorce te. Ata soki boana procédure à divorce, est-ce que yo faut que yebisa pour moi ça linga yo papa, un bon tonton, un bon noko. Pour moi ça que lingo faut que yebisa que yo za procédure à divorce na mama bana yo. Après ça ini, nda lingi yo. Est-ce que yangwana nda ko linga yo papa nanga? Non. Batela, garder bande na respecter tika mwasi na ona ba norme na tika mobile na ba norme to tika ba place a bato. Tango bino bozo kende kuna Kinshasa bozo loba na ni yango mo bato théâtre wana bazo oser na ba jeune film so ya Kinshasa bazo telema bazo sala bino ba TikTok bazo sala bino ba snap bazo ba ke bino basi ya poto bobi ko batela mibali te biso ato sala ba boy c'est parce que ba yoka mo pa na bino bo bimisi bato bo bebisi ba réputation basi ya poto. Valeur à moi ça peut être sili moi ça peut être qui sera qui Kinshasa so ka ba valeur moi ça peut être so ka ngi photo na ba Facebook na ba 2007 ba 2010 au moins la photo à Facebook aux hommes ke ba Kinshasa bazo adorer même pas mais ba ku miso ba se plano le comme pe ya mutu mo Kinshasa becho pe kara parce que yo papa okelele ko ba kuna biso bo kiti si biso bozong sa biso na ba place na biso papa lokola bino bolinto respecter bino bozong sa biso na ba place na biso lokola bozo linga kaka kotonda te lokola bozo tika basi na bino apoto bobi ke boke kozo ya Kinshasa bokende na maso na bino moko botika ko bebisa réputation ya ba mama ya bana na bino botika ka mutu o balinga ka baloba ka mabe na ete na miso batute akoyo kozana mabe na me lokola bana bazawana yo koko ke otambola na komona na ba fille ya Kinshasa te pozo linga mwasi na oloba ke mwasi na ngaza boye non eloko ozo yebisa yeba ke lobi e ko salama akosala ngo parce que koloba tant mukolo musubo ovana na ye papa osalika mo baloba ke yango mwasi na yo aboya ke okapona ba comportement oyo kasi yom doye bisa ki papa okaisi atango yebisa ki yende nani nde ba okosa mina chema na moto na makolo nde yangwana bolingo ezalika mo motema omoni bolingo ezali loka motema eza destin soki ekizake ya bino soki eza bino te ata bake kozwa bakisi ata bake pa banganga ata bake pa ba mama sokolanga ata beti 10 ans na après 20 ans mobala kozongela yo mwasi na wa kozongela yo bolingo ezali kama motema ba mekisa pe mutu bolingo te parce que soko mekisi okoyoko tikala donc to sala vraiment to yebaka papa to boyite to koza na bino to kaboy na biso na relation na biso e beba ni esukali yes mais tant bozo ke na ba Congo wana kolinga ba fia ba théâtre kolinga ba fi boy botikaka koyebisa ka bonke biso to za boy bana na bana 4 fi wana osimba bana yo respecter ye mama wana respecter ye
Na misu na bino mbale bo finga nde bo finga naka. Mais na misu ya makangu koloba na makangu na makambo ya mwasi na mama bana ote. Eza bien te. Ya omoni ba osa makambo ba osala wana. Donc bandi pe boye babandi ofinga bantu. To ça va être aimé biso nyonso. Mais batu na batu baza na ba valeur na bango. Batu na batu baza na ba valeur na bango. Bandi on a biso théâtre to boyi bango te. Mais papa na biso botika ko kitara biso bongo ezape na ba mama misusu ba vanga na mabala awa ozala mobali mais ozwa de chérie no mo ya théâtre ay lobi pe libala leur elongwe ozu pina réserve au remplacer ba mama bele bana mibala ba théâtre bolingo eza eloko mo équipé te oza muta théâtre oza footballeur oza la muta joueur oza la nani bolingo équiparate en tout cas bolingo équiparate to ndimi yango mais tozo boya nde système abozo memaka basangwa ba mibali na bino to basi na bino bo memango na Kinshasa yango zo mona to komi ko sa ba guerre na bande kuna biso a Congo pe ba opesa biso ba valeur te makama bongo ezo sa ma mingi na batu oyo boza na bana na kati ba relation na bino tango ke bolinga mobali no mo ya théâtre na ki niko poata mobile na yo donc moi zo mobile no la valeur exacte menzo wa yumto kwa ko bomba mobile na yo botika ba papa ba mama botika presque a jouer qui vraiment a jouer a zaki na mayele mingi te soki bolingo eza ya solo na makambo nyonso zo kende boke civil bino mibale ndenge na okinde ko Martin lobi ke civil ata na poto pe ezala tanso ba parents na biso pe bazala kate to kendara civil sans bango donc ngane ba parents nga bazaki na bonte na civil na ngai na priska na Kinshasa et déranger ngane lote non eza ya ngote papa to bimakate to bimaka libanda ya na biso te yoza na papa yango bino pena boza ba papa na bomoy na ba mama na bomoy biso ba oyo ba mama basiba kei ba misusu ba kende tsa de ba mama ba kenda ba papa ba kenda misusu ba papa ba kei ba mama ba tikali misusu ba mama ba tikali ba papa ba kei botuna ba biso de to yebisa bino ba valeur ya ba héros na biso ne ba kenda Martin yebi na yebiso ba valeur ya ba parents donc ba loba ke soko zana ngo oye ba valeur na ngote mukoyo ko zala te ndoko luka yo ovanda te obanda koloba makambo bwe pona ba papa na bino mama na bino non okokite presque pas ko zo audace te avana aloba ke papa boye na ko mema bino na justice yo titi bobe non obimi yango skoyo eloko ezo gagner se fi wana ya Hollande za skoyo respect na ndenga ko memela ko mema libala na ndenga memela babo belle famille na yoka kutu papa ba Martin lobi na tali émission alobi ke moi si apoto aote ko tindela bango mbongo ba solara na bien wana za mama bana na bango ba boy na bango libala priska donc ba fille à théâtre ba fille bande on a biso Kinshasa bande ko na biso ngana za na aide na binote naza contre binote biso bande ko na bino poto toza contre binote mabeka kezozala parce que mibali na biso basi na biso tant bazo kita na Kinshasa bazo yebisa bino makambo ezoleka na ba foyer na biso o eleka ki na foyer na biso yangwana moyebo pesa biso ba valeur na ba respect ezate mais to so na teto bundate soki oyoki mingi mobali auti poto ake Kinshasa ayebisi oke ngana mwasi toza na procédure ya divorce ngana mwasi to kabwana otali mandefu azana mandefu apembe azana mandefu azana bon tonton il faut comprendre que azana mwasi na ye soki azana procédure à divorce et tant que moi si amaye le kota la non ko ya potote kota la non te ke ba louelo mwanda ko mo ya $300 ba koma ba sombelo mwa catch ba sombela ko bilamba ba tinda ko mbongo na wesenyo kota la wana te tala vina yo comprendre ke mobali o nenga ye ko linganga alobi ke azam mobali a poto alobi ke yena moi se baza procédure à divorce donc ngana ko landa nanu bon te po eza vinanga donc il faut na mener banquette pour na linga et pour na permettre ngana bimana garçon pour un jour de bo vivre ne bon ko ko zo zemi to ko zo makambe belé nzonga mobali so pas zinga malade oye bandeni po bino bozo landela na bino te bino kala soki bat balingi bino bakiti na Kinshasa oye bino kuta état de santé na yete oye bino no côté mais loko azaka mobali moko boye ya moi bien o mobali mo ba poto yozo mona ka ifo linga nzoka eza be rare yango zo mona beaucoup ya bandeko na biso na ya basi na ya mibali na ya bata théâtre mingi tozana ba maladi belé na banzoto na biso sans se rendre compte
misu bazana ba maladie belé parce que déjà ko baka bolingi ko baka pour ko zui mobala poto to zui mobali moko ya wow ba fi balingi ko baka na Kinshasa wana bolinga bo baka ndengo zana so za be pe na malade moyo yeba ezate ndengo za wana pe mobali aye ko linga o luki oyeba mobali wana te o s'informer te o kota na ba réseaux sociaux o luki oyeba ala somo ba master na mo ba famille na oyeba bio bolinga te bo bio mo la ka ke bolingo za bino mibale alors que bolingo za bino mbale ndeni to boite yana ba kamususu balingi ka mwasi te mobala biyo kaka mais luka oyeba mobali wana auti wa kazani mobala poto mingi ba na basi na bango misusu pe basi na bango te luka oyeba ozoba information très bien soka za na mwasi te oluki wana bosali mabala na bino oluki okende ba famille na bango po oyebisanga te ke papa na mama na ba cousin na bandoko nyonso ba ya poto e ozana bandeko mo be baotika na Kinshasa luka omona ba famille wana osola wana bango oyeba mobali oyo ozobima na ozolinga na soka za nani Charite Chacha, coucou à toi Charite Chacha. Lina Katako, bonsoir à toi, coucou à toi. Ozomo la place ozoloba. Lukaka boye baka nani nde na olingana na ye. Vie Zazeme Kimbangu, coucou à toi. Vie Zazeme Kimbangu, mon beau-frère, coucou à toi. D'abord lukaka boye baka ba fi a poto, ba fi a kine, ba fi a théâtre, ba garçon a kine, ba garçon a théâtre, ba musicien, ba nani, bande kona biso, entre biso na biso tozo swana, tozo bunda parce que ba o bazo uta poto, bazo ko bebsa ba réputation, ya ba partenaire na bango oyo, ba kabwana na bango, oyo ba vama na bango ndako moko, pona lokuta, pona ba sentiment na bango, eza malamu te. Eza malamu te, bino pe ba fi akini kuna lokwa bolika wow, donc bozo se renseigner kutu te, bozo landela te mba moko lingi mobali mobwe, olingi mobali atani alors mukoko mobwe na Kinshasa, olobi na ke kozwela ye mama ba komo ezani, na lento kekini, na osala bino ba émission na nyos. Oh kanga papa, tika papa telema, tika papa avanda, tika papa umela. Tango yozo baka nyonso wana. Tango ozo bima ozo sangana na papa wana kasi lelo te lobi te bozo sala bien azo ko bien sukali kitoko makasi lobi ana yumto okoma sa papa na nani oyo okomi c'est faible parce que babi baka na bino ezo lekebele yango tozolo bake ezana bato belé bazo tambola bazana bozade yana ba maladie na bino malade ezaka ya sida te infection ezali ba makambe belé ezali ba biloko botete na nzoto ba cancer ezali. Poyo mona ke fo kangaye après bo vani bo sala ba video nga ba video ba Kinshasa o ba sala ke basi ya poto bo late bo koka makamute bien bo biteke ba sola mbali bilamba nalinga ngote natala ngo pena tani yo pena so ba peso mobile o kanga mana ifo luko ye ba pesi pona nini yo oyebi danger yo oyebi ko sala boy bino bo yebi boy poni mibala on pe bo koko kanga ba ngote ezama kama ko kanga te. Tobo ite wana pesa moko ba stratégie ya libala na stratégie ya mbetu pesa important mais ezama kama motema moni bolingo ya motema omoni Priska na Martin so eza bolingo sincère ba ko continuer pour lobi nzambe ya sala bango grâce ba ko convaincre famille ya mobali na ye pe ba ovanda bien mais so eza libala ya ba cheke ya motema moto mobala bato a ozongela mwasi na ye ata so azonge mwasi na te ba ozala te na Priska ba papa bozala mayele ba maman tozala mayele ozomona appeler pour intervenir si y a moyen bobenga pona ko intervenir yango loro yango na tozali na ya solola donc Priska na ebité soki étant que une femme étant que une jeune bon ozana pe ko ozale kinanga zwana lutan ya ko lukana nu ko vansana bomo ina on reculer pour mieux sauter ba lobaka tala no makama on ndenge zokende parce que bo baye ba prédoté ba doté yo bo sali ba feti famille mobali bazate. Ok, et peut-être nous va déjà que anomalie morizana. Et si l'ité bosali civil na bino koto yo soit disant matin nga lobi ba famille moi si na ba ya quitter pour monnaie déjà que des ordres de comment pesa yango ba sale ko yate. So koto pa ya ba Martin ba on peut ba yaki na ba bosali civil bino mi balé. Là bosali civil bino balé na ba camarade na bino. Et là on a le baki ya ba parents bino bwana ba parents na bino boye ba bino ko batela te boye ba bino ya komi kitisate na yo pe mwasi babali olio ke ko senga ba pardon pa ya famille mwasi ya mobali ba senga kaka loko lingi mobali faut senga kaka komi kitisa siko nini na wesa la komi kitate théâtre kaka ou bien nini bato belé bazana problème na yo o pe bango na ba belle famille na bango e kitake matake zongaka
mais eza conseil nga na opesa bino ba mikitisa kaka parce que nde toloba ke libala eza batumi bale mobala linga oui mais esenga rappelle que moi bande kwa famille pe bazalaka wana po eza bongo to boite la famille est composée des pères des mères et les enfants nde batera biso na Kinshasa mais toza pe na posa bande kwa ya ba famille ya de kwa mibali na yo de kwa basi na bazalaka pe c'est comme ça eza culture na biso toza ba africain toza mindele te ozomona siko ngana zobi priska pourquoi oye ko sala vidéo ya mibale pona ko pesa mibeko pona ko gangela belle sœur na yo ko gangela ba parents ya mobali na ko bake o mema ba na ko samba siko papa bokilo kangika place wana na maloba nyonso ya lobi e ko bosana eza oyo lobi yoza mwasi moko ko kende kuna ko s'excuser ko senga bolimbisi ba papa tande ba obenga no me ba omona komikitisa komikitisa babi le pardon c'est une puissance qui libère ba parents wana ya Martin bazo karamana fille wana nazo répéter bien c'est parce que fille wana a soigné relation na belle famille na ye donc yango moni ba côté la ye po ba genre ba famille ya bongo ba mingi te o mona pe ke ba belle famille no ba hotelema ba côté les akitoko po mingi so ba saleli bilongo bongo bo sepela nango ngande tinga no sepela nango ba belle famille nanga toza ba point na mbai nanga toza ko kabwana mbai nanga ba belle famille nanga ba hotelema ngai naza ba belle famille musu ba belle famille nanga na bango ebele o ba telemela nga ke so meki na tanya o mona ke ba landeli yo ngai parce que nini ezaki na sombela ka bomba gâteau na tinde ya bombongo na pia bombo non ezako yeba ko vanda na bato to yeba ngo déjà toza ba africain ke ba famille ya mwasi to ba famille ya mobali ezaka na bato moko boye o bazaka mutu pasi na bolingo ya baninga OK to yebi ke to rolanda bango te biso to tala mobali na biso linga biso mais il faut to lukaka to zalaka bien na bango tozalaka bien ata tozala bango nyonso bien te mozala moko mibale surtout ba mama bokilo boko swana kuna ba semeki na yo ezana ngo problème te mais mama bokilo na papa bokilo oswana ndeni na boite ba mama bokilo musuna ba papa bokilo musu ba zapena mal à la tête ba zapena ba papa moko na ba mama mo moyen kutute na yebi ozaka na ba stratégie oyi bakandeli boko ko sala mo ba discussion ba nini ezala kana ngo to swana mais ko mema na réseaux sociaux ba papa na bon c'est référé car na maloba wana ke na internet ba bosa nke bango ba yeki na ngo na internet to meka ko zonga moi sima presque fois zonga moi sima o vanda penda o sala nanu soko za chrétienne o sali repentance soko sili ko sala repentance o zongeli mama soli mama ebino za en vie priska tonde ko oyo e komela de likambo ozongi na mama na ba parents na obi mama ngana lingi mutu wana na bolingwa solo to ko sala ndenge nini ba famille na ba pio conseil ke mwana toke ko lela na bango po wana za papa ya mobali na yo aza mama ya mobali no toke to lela na bango to ba ke papa likambo ngo ezani ba bongisaka mais siko place wana yo ozoye bango te yango moni mbandana ya Hollande azo gagner yo ba papa siko ba komiti na niveau ya hotelema na internet pona ko bunda pona semeki na bango ya bana misatu mage bakabwana na ndeko no so pe bakabwani ya solo so pe lokuta mais bazolo babake bakabwani mais bazo bundela parce que ayeba ko soigner donc c'est que ça lango facile yo pe luka oyeba ko soigner faut bon luka botalisa bango boye so que simbite allez c'est pas grave bilo so bo continuer bolingo na bo continuer bolingo na bilo mais ya ko swana na ba famille mobali tikango mobali azo ya ko betela to swana ki to finga ki lobana ebwe lobana Nicole na titi boy yo penda so bo swana na titi za semeki na eza normal bo swana ne boy mo ya na pe na réseaux sociaux te so ko ina na réseaux sociaux ko lobana ba papa te ke o mema ba ona ko samba lobana titi o ko ba pe na titi te na réseaux sociaux po to za ba africain ba bantu donc to zonga kaka donc botika penda ko zwaka tabasi bo mekana nu ba fi à théâtre bande ko na biso mi bana so ba kitana baki bo mekara ko réfléchir et la qui c'était que l'équipe son la propriété l'équipe son na ni non tala ndenge zo shebe la priska à l'équipe son le loté mais ce qu'on azo ko jouer sa geste so za ki biso basi apoto les basi apoto boza ben poli bo ebi ko vana te tas ko priska kasa a se défendre ba te belé aza ba tata moi c'était ba no côté bo benga la famille bo benga pour intervenir to naza sûr que bo attirer ba leçon et belé na makambu oyo total ka pour ça mais priska te mais ba papa bo zwa pena leçon coucou à toi Brali Louvoiso mon cordon
voilà vous benga ngai après direct nazo luka yo benga ngai après direct donc ba papa bozwa leçon ba mama bozwa libo tirer leçon na makambo po ezala ba mama ba okeki bozo linga ba mibali na ba Kinshasa kuna bozo bebisa ba réputation ba papa na poto. Moi je vous aime beaucoup. Naye ko se baser ma casse na makambo Priska te, mais naye ko zwa na tirer leçon na makambo Priska pe naye na ngo liboso to solo la yango. Waza na posa ya ko intervenir numéro ya page ezawana boyebi yango benga tozana pona koyoka yo bo benga to yoka bino to kabola be expérience na biso po mutaleki mutazate il faut to zwaka ba enseignement du jour au jour bande ko ba oya liboso na bino bazoya na bino ba masolo to luka to tirara penza ba leçon bana mibali bana basi to tira leçon parce que vitesse ya makasi vitesse eza makasi au saranati. Donc voilà la famille bobenga parce que o e comme li Priska e ko comme la payo te ko comme la ndeko na ya mobali okolo balango ndenge ni Priska azosala eloko oyo na yebite so par tutesse to azomona ke mobali azopesa ye makasi mobali akopesa makasi fo yeba matin boko ya pe Priska ko ya pe poto bo soki bo vandi e mo pe boko beba na bino so ba famille na ngo tiki ba on pe wapi. Donc toi ba ko bongisa to za na mo ba sagesse moko boye tant tozo sa ba makam na biso. Voilà la famille boza puis pona ko intervenir na yebite so makam la votre Miss alobi bo comprendre bo moni eza vraiment correct. So eza correct bo tchela ngata ba cœur ba j'aime na mona ke bo sepeli na direct na biso ko bo salate baby Olga baby la du ciné Brekan Bayaka Gisele Mozizo Karine Lifela Olga Bamba Laetitia Injembo Blandine Mukoko Nazomo Nakota Natala Jiva Simba le cœur de Miss Mère Afo Koudimana Jocelyne Victoria Aya Alain Makitu Yarita Ya Hélène Lukaya Mukoko Nasi Mukokote Kadi Simba Yolande Simba famille Simba nyonso famille Mukoko ba top fan na Miss ba bonnet ba ndeko ya Miss nazo pesa bino bote Nasi Itoko. Voilà Natala bino awa Natala banani o bazali donc bon partager ba vidéo to bo sanité toza Miss kobo sanate batu oyo ko partager ba direct na biso e komelaka batu ezana batu misusu bazovanda quelque part bazawana bazana posa ya koyoka ba mateya bayoka ka misu ba yebi ndenge ya kovana na libala te misu ba yebi ndenge ya se comporter na batu te misu ba yebi te likambo ekomeli asala na ngondeni ba mateya na biso ekotaka na bandako ya batu belé po édifier mutu so azana problème moko boye akobenga a partager ngo mutu so azana likambo ngeli sa Miss tala place au sala ki boye sa mabe sala ngo boye yota muso ko sala ngo te mais ezana ndeko moko azana posa ya soutien wana partager la biso ba direct na biso e kozala bien makasi. Donc et kozala bien makasi Djiké le célèbre matadien, coucou à toi aussi mon grand frère à moi Salomon Lutumba, coucou à toi aussi yazo tikanga te pona ba conseil Salomon Lutumba moi na papa na biso Simaro Lutumba. Coucou à toi aussi, te dis vos garçons référence Tito Mukoko, Motopamba, Bobenga pour intervenir, Nasha Mambimbi, Angela Mukoko, coucou à toi aussi, voilà Natala. Toza la chaîne YouTube, hein, Bandeko Bobo Sanate ko s'abonner pour la direct bientôt, ezoko na YouTube. Tokozala ekozala kitoko makasi toko mana YouTube ba recette ezoko tabota la kaba vidéo boye bisanga elo ni bolingi misa bakisa potozala ba makambe belé ko sala ngana bino donc musala pendezo salama ba actualité ba réalité to c'est pas to passé to ba nozongo ana Miss tozana spécial Saint-Valentin spécial Saint-Valentin eza dans 3 jours. Donc le 14 décembre, na yebi ke po na yo Saint-Valentin, eza o nyonso yo yebi ezali. Ngana bino Saint-Valentin eza le 14 février 2021. Toza confiné na banda. C'est vrai batu misu bazo konjie ko ke misala. C'est vrai batu misu su ndeti na Paris bazo ke mba fête ezo si la 18h. Mais miso oye la bino stratégie moko boye. Bo bongama. Biso ba oyo, Miss tani alors mukoko. Et son mari, l'infinitif et Jiva Simba tokozala awa na plateau. Toko bongsa plateau na biso kitoko tokozala awa. Toko sola masolo bolingo. Ba mama, ba papa, nazo senga na bino. Ba fiancé,
Saint-Valentin toko kabolango na bandenge bele. Ekozala na Miss de Miss TV. Ekozala na chaîne YouTube. Donc on ça la télé-réalité ya Miss de Miss TV. Kende ekokoute elo côté pour o s'abonner. La vôtre azote maliboso pour bimisa ba énergie. Poto solo to kabola, ma solo, ba conseil. Bino bolinga ka makambo ya pamba. Tozaka na makambo pamba to solo makambo nyonso a vie. To ba do solo ngo awa. Donc ekolinga ko rater pour dimanche eza sombele suka na likambo. Direct ça ma partie à chaîne YouTube. Bengisa ba master, bengisa ba camarade, bengisa kopepe fiancé, loba to kende mbangu pa Miss de Miss TV kuna ekoyinda. To vana na l'infinitif na yebike ma solo Saint-Valentin bo Saint-Valentin eloni. Te ezo eloko. Na oyebi sabino to ko swana bino l'infinitif. Toko yebi sabino ndenge nini kozala ndenge nini salama ndenge nini kei ndenge nini lilewe ndenge nini boeto yebi yango eza fête moko eza kaka ya commerce basala boete toko expliquer bino makambo nyonso eza nango fête commerciale eza nango fête moko boy oui mais eza eloko moko vraiment ya important parce que eza eloko moko toujours eza bolingo ba fête yango te ba feta te ko bolingo to ba somba bolingo te mais so yo kutana na mutu moko boy o bolingana eza na un jour moko boy o ba célébrer amour na bino to bolingo na bino pourquoi pas célébrer Yolande ya Guilhem Mboyo Yolande Mayoyo ya Guilhem Mboyo coucou à toi aussi pourquoi pas célébrer un jour wana ya bolingo na biso vous comprenez eza lokola fête o ya babo ya Noël le 25 est-ce que Jésus-Christ a botama le 25 nani ayebi abotama le 25 bo benga bo intervenir bo benga masole zati ya koloba donc onga na lobi c'est bon bocha ba cœur na ba j'aime na mona bozawa na la famille bocha ba cœur ba j'aime pona mona bo benga pona ko intervenir fête ya le 25 Noël Titi ma soeur à moi Titi Lydie Titi le 25 Noël to ebi ke eza fête moko Jésus abotama na Noël te po to ebi ke batsaki kaka Noël mbotama ya Yesu mena Noël wana to pesa bana biso ba cadeau mibali musu ba pesa basi na bango ba cadeau basi misusu ba pesa bana bango ba cadeau yo ngolo balanga ke banda le 1er janvier ti le 24 décembre yo na osombela mwana eloko te osombela mwana ba cadeau mais le 25 wana e comme eloko mobo parce que e comme de na mokili e comme que il faut sombela mwana cadeau pour mwana c'est bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.